Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talent de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan. On a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, Dieu nous a fait grâce encore de passer ou de paraître encore dans vos petits écrans aujourd'hui pour vous donner l'exhortation que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Mes bien-aimés, c'est l'exhortation du message de la fin. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dieu nous a mis à cœur, ou Dieu nous a révélé dans 1 Jean, chapitre 2, 18e verset, au 19e verset, on peut lire rapidement pour commencer notre message au nom de Jésus. Nous lisons la Bible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lisons au nom de Jésus. Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient dans notre, seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà le message dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 19e verset. Mais bien aimé, l'antichrist dont on nous parle dans la Bible, ils sont nombreux. La Bible souligne le but que l'heure est là, l'heure est déjà venue. Ngonga si koki parmi nous, antichrist aïe. Bible zoloba que l'antichrist viendra moko. Mais Bible est en mongo le but que ba ibisa kibino moko mais azasusu mokoti ba komi de jebele ba antichristo tozolo balelo mais bien aimé eza banani to pesa nini ba antichrist autrement dit tokoyi koloba ke batoyo bazotatu la monene ya nzambe te baza ba antichrist ngamu msuto koloba ke makambo yo biso tozosala ezo glorifier nzambe te eza pe antichrist kati na biso. Donc antichrist loko eza contraire ou bien loko eza contre volonté ya Nzambe yango des antichrist. Parce que antichrist mususu komona ngo boyete. Mais antichrist mususu pe tozomona bango physiquement. Na ba église ba antichrist baza, na ba société ba antichrist baza, na ba famille na biso ba antichrist baza. Mais comment koyeba ke o ya antichrist, comment koyeba ke o ya antichrist te? Bible zoloba ke c'est pas tout le monde oyo zo bazobelela kombo ya Nzambe nde baza ya Nzambe. Ce qui peut tali na mukanda ya Matthieu 7, 21 à 22, bazolo bake na fait ya mokili, plusieurs bakozala liboso ya Nzambe pour dire Seigneur, Seigneur, on a prêché, on a délivré, on a guéri, on a fait des miracles en ton nom.
Je vous ai jamais connu. Donc, quand bien même bazo salango nzamba ebi bangoti. Donc, automatiquement, baza ba antichrist. Et ba antichrist mususu tozomona, soki otali na mukanda ya Matthieu, chapitre 10. Obandiko kita na sekuna bazolo bana biso ke Jésus-Christ alobi ke na ye na mukili oyo te pona kopesa kimia. Mais na ye kozangisa kimia. Na ye na mukili oyo te pona kopesa kocha paix en français, mais alobi na ye kocha épée. Les gens ont mal interprété ce que Jésus avait dit. Jésus alobi la ki on a sens nini. Aibaki ke na ba famille ba antichrist bakozala. Aibaki na ba société ba antichrist bazala. Aibaki na ba église ba antichrist bazala. Jésus tango alobi bongo alobi bien. Ce que bandi na likolo na 29e verset, bazolo baki Jésus alobi ke muto akozala na ba ennemi juste kaka bato ya famille na ye. Be ennemi al boso vi na yo, eza bato ya famille na yo. Comment kozala na be ennemi ya famille na yo? Na kopesa exemple. Ba ennemi al boso ya Joseph ezaki banani? Bato ya famille na ye. Vision ya Joseph ezaki vision ba famille ya ba ndeko na yete. Voir même son père a posé une question lui. Donc on ngolo ba ke biso no to kofuga mela yo famille mobimba. Donc vision ya Joseph ezaki famille na vision ya ba onyo stuté. Donc ennemi ya liboso ya Joseph ezaki famille na ye. Donc de même yo pe ennemi na yo ya liboso, même pas famille entourage na yo, ba kozala ba ennemi na liboso. Ennemi ya liboso ya Jésus-Christ ezaki Judas. Judas wana so ke plus loin de quoi Marie, donc non ko ya Jésus-Christ. Donc ennemi ya liboso mutu ya famille. Jésus alobi ke maman ko livrer moi na ne ya mwasi, papa ko livrer moi na ne ya mobali. Ndeko ko livrer ndeko na ye. Nation ko telemela nation mususu. Pona ni Jésus zolo ba ebike ba antichrist baza déjà ebele ba ye déjà baza kati na biso. Et na ba famille na biso Jésus tango alobi. Lelo yo ba antichrist na ba famille tozana orobo ya gote. Lelo yo za chrétien. Oza ko sambela na église mo songolo na religion mo songolo pour éviter citer les noms. Depuis olongwa okoma na église mususu. Famille no mino bakoma oloba noni. Opengwa. Mais depuis kota na réalité place au comprendre mozindo ya Nzambe. Famille ba telemela yo. Donc vision za sous mon côté. Compréhension ils sont sur mon côté. Vie ya parents na bino to vie ya bandeko na yo depo bima na vie wana koma na vie na yo moko batelemela yo. Eza ba antichrist. Yango Jésus Christ aya lobike. Ngana yo ko cha mopanga kati na mwana na tata. Kati na mwana na mwasi na mobali. Pona nini kondima na ngai soki eleki ya mwasi na nga tokoyoka na ti. Soki ngana ndimeli Jésus Christ ete mwasi ndimeli Jésus Christ automatiquement za antichrist tokoyoka na te. Et P.O. Jésus-Christ a kochakati na bisonde yangwana to ebaka yango te. Mais bien aimé antichrist c'est ba komi ebele ba bimeli biso ebele. Même na l'église ba antichrist baza. Ba antichrist ba yena kombo ya ba prophète. Bazo prophétiser. Souvenez-vous na mukanda ya acte. Mais bien aimé, moi soit nazo prophétiser zaki na molimo ya Python liboso ya Paul. A prophétiser loba nyonso kokai koloba. Ezaki makambo za kolbe utai na ite ezaki pe makambo ya solo. Mais tango molimo na Nzambe eko sosolisa Paul que voilà antichrist moi za pembe na yo. Tango Paul eko sosola pamela ki moi siwana. Moi ça nazo prophétiser mais azaki na esprit moko za kotindika yi. Donc antichrist baza même na kati na église. Alors mais bien aimé. Ba prophétie nyonso ba pesa ko eza mabete. Mais prophète tango zo prophétiser za prophète ya Nzambe a solo ou bien ndengeni. Parce que l'église et comment battu ba komi ko lande église beaucoup plus pour la prophétie parole les ressources na place cité. Bible que c'est la prophétie par excellence mukanda oyo. Mais le loto boyango to comme kolanda o bat bazoloba na telemeli prophétie. Mais juste pour vous dire que nanya koloba ke na vinaye de Genèse Apocalypse nzamba lobi atali kambula yete. Nanya koloba ke situation na ye na Bible ezati. Nanya koloba ke période o yazo traverser na Bible ezati. Bible makamunyo se komezaki pour servir biso un exemple. Que ce qui le lozolela parce que ozangi tala mutu moko azanga ka lobi jour oyaki azwaki. Soki ozolela parce que âge avancé, tala mutu moko azana âge avancé, mukolo yaki asepelaki. So ozolela parce que na nozu mabota te, tala mutu moko pe azangaki azwaki mabota. Mais bien aimé, ba antichrist baye bazo corrompre biso ebele. So tali na mukanda ya Matthieu 24, na 5e verset. Bible zoloba na biso, Jésus-Christ azoloba ke mingi bakoya na kombo na nga. Bakoloba ke ngande vrai, mais bien aimé. Bokoye babango na bambuma na bango. Qu'est-ce qui prouve que baza ba vrai? Bakoloba pe na kombo Jésus, bako sakola pe makambo ya solo, bako te pe makambo ya solo. Mais bien aimé,
ba pratique mususu ekofunda ke bazaka ka yanzambe te. Pour preuve botala ka ba écran, bolanda ka ba émission, bolanda ka ba makambo zo le kana ba église, bozo mona ba pratique mususu ezo salema. O mona ke za ba pratique ya ba magicien bazako sala kala le côté église. Na télémélite miracle te. Mais na yebi ke ce qui est esprit esuka ka na esprit. Esprit bimaka na nzoto te. Oh non, esprit mo ezali kati na mutu, nyoke bimi esprit mo ezali kati na mutu, fourchette bimi na nzoto mutu, esprit mo ezali kati na mutu, mikate bimi tende konangai. Esprit ebimaka ka na esprit. Jésus-Christ me bien-aimé partout où asala ki miracle. Ezana sika mo kote abikisa to mona ke nzete bimi na nzoto mutu, to mona ke lutu bimi na nzoto mutu, ezaki esprit ya Elia molimo ezaka toujours ya molimo. Yango moneke na l'église mususu ba antichrist balvandi na ba pasteur na batu ba koma ko beta batu mususu ba fimbo pona délivrance. C'est pas ça. C'est pas ça. Délivrance la première des choses la prise de conscience ya mutu ye moko. Na sosoli ke makambo na zo sala eza yanga ite. Esengeli nga na sala nini? Esengeli ngai na tika makambo na zo sala eza déjà début ya processus de délivrance à mutu. Antichrist ba yekati na biso ba pesa ka message apesi yo message mais azo limbolo message wana te nzamba la kisinga uzana bitumba bo que dois-je faire pour bitumba nesila atiki yo na suspense et na suka na yango pour abondelela yo ekomba makambo ebele ba antichrist oyo moni ba koti na église makomo pakola basi ya batu ba huile olongoli mwasa mutu bilamba ozo pakole huile croyant que lobi ko yana huile tobo ite ko saila huile mais manière bokomo saila yango te eza ba antichrist place sini bazol bana biso ke bible alongo Jésus alongola ki batu bilamba apakoli bango ba huile place sini ni ndeko na ngai ba antichrist baza kati na biso yango bible lobi ke baza kati na biso me baza ya biso te bokoyeba yango bokoyeba bango même na kati ya ndako na yo même mobali no moko à cause de la antichrist même moi à cause de l'antichrist. Comment expliquer de po balol mobali apekisa makamba ko sambela? Comment expliquer depuis au bala, depuis au Zananda Walibala, donc mon bel abet même pas les solos qui a ressemblé. Token d'église mon songolo, tout le qui moto sambel. Et ça la kati. Ce que bandi comme kambo église mobile bandi ba raison mon kobo. Soit disant bazou mais bazou ate azante Christ. Mais le kola suko kombo ya libala, yo posséder kana caprice wana ozolenga kaka kombo ya libala. Mais na ko epse loko moko. Bible zoloba ke na ta ya suka ndeko na ngai. Bako zalami balé na mbetu moko ko kende moko ko tikala donc sali ezala ke individuel soki moma moko sengi ki obondela bondela nzambe moma sengi servir mobile no tope moi sinayo mais moma sengi obondela nzambe ba antichrist ba bandina na banda kuna biso moko ba antichrist bazana ba église na biso moto zo sangana ba antichrist bazali ni siko nyos tokenda kusangana bato ba antichrist mususu ba eli biso na système ya ba loge bayeli biso na misala bayeli biso na ba entreprise nyonso lelo et si kani no koleko zo na facilité première question batunaka olojaka wapi soko lobika ke olojaka pas Jésus-Christ ba réseau comme belé atoza intelligent atoza doux atoza expérimenté le fait que lobaka olojaka pas Jésus-Christ okuta ina muto ya za ya Jésus-Christ mais bien moko za toujours complication. Mais yo plus que ça la prière nzambe to sala mokilio nini pona nini kaka bango bisote te bible zolo bake botika batu ya mabe balona babuka bazwa nyonso wana na suka nango bazo saila ndebino mena nyonso esengi nini esengeli yo kangama na babondeli esengeli yo kangama na kondima esengeli yo kangama na Jésus-Christ parce que antichrist bazana biso mais bien aimé mususu pe bazo corrompre biso. Prenons l'exemple en église boko banda kilt bo bandi kilt bien mais mutu mo kaza pembe na yo a préférer kuvanda ka place yoza soki kaka prédication bani nde ya bandi ko sengo stylo nde ya bandi ko tuno verset wana balobi nini nde ya bandi ko yebisa yo likambo na yo ki bien te mais bien aimé bazaka pe ba antichrist bato ba yaka ko longola bato na présence nzambe. Imagine toi que bozana église mais mutu azo tuna information ya balabala a tuna information ya cité azo tuna information mo na église to yaka ko zo information moko ya Jésus-Christ mais soko moni mutu akomo longolo na présence ya nzambe akomo ko tuno makambo ya non mais bien aimé az antichrist et makambo wana mais bien aimé même na banda kwa mabale zali mobali aya kuti moi safukami pendant que moi ça na intimité na nzambe ne moment au mobali azo présenter ba désir na ye ne moment mobali azo présenter ki mobali okoko tikete même pendant 20 minutes asilisa intimité na ye na nzambe sima yo tuna oya yo
moment oyo mobali abandi ko kota na makambo nzambe nde moment mwasi ayena ba demande na ye aye ko présenter ba makambo na ye ndako. Mais bien aimé ba antichrist ba bandi na ndako na biso. Ba bandi na ba famille na biso. Soki lelo yo telemi na famille na yo, soki lelo lobi ke ocha mutu na famille na bino, okomi ko bondela na famille oyo e kangama na makambo molili, mais bien aimé okomi cible oya ko bundisa. Pona ni bazo bundisa yo parce que lumière na ténèbre elingana kati. Ba pasi mususo yo zomona. Bitumba mususo zomona. Ce n'est pas parce que le monde a ténèbres et zobundisa yo en vain. Non, parce que oponi Jésus-Christ. Mais lokolo oponi Jésus-Christ. Okobundisa makaka. Antichrist akotiko kimiate. Parce que l'ongwe na kana ye okomi na kaya nzambe. Akotiko liberté. Mais sikoyo ezalaka pe examen oyo nzamba testaka mutu na ye ayeba si réellement mutu azaya kondima. Si réellement azape na mo Kristo ya solo. Parce que ça n'a pas bazo sambela pour azangi. Ce qui a zui langage est changé. Zana mutumso azo sambela pour azo botate. Ce qui a zui kobota langage est changé. Et zana mutumso azo sambela parce que zana bitumba moko et télémélier de pas kotanda kwa libala problème. Ce qui kimie koti langage est changé. Et ça peine à mutumso soit yepé bobondeli. Ce qui ka bobondeli c'est fini akangi téléphone. Ayebite ke libondeli ezalaka continuer la vie ya mutu. Bible zolobake tango babimaki na nzoto ya mutu bakei balobi ke tokozonga lisusu na ndako na biso. Soki babimaki 7 chacun de na 7 wana ke kozwa susu 7 sima na ye. Siko imagine toi bakomi combien? Tango bakoya ko envahir. Soki oza olendité, soki oza na vie de prière te. Or vie de prière mes bien-aimés, ezalin ezakolata bouclier moko lisasi zala na butu ezala na mo ekota yoti. Kozala na Christ kati na yo mes bien-aimés, ata ba antichrist sango ba ye kama pona yo mutu moko bakolonga yoti. Baza ebele na ba wenze sika tozokende. Biloko bato ba otekela biso biloko ba antichrist baza. Soki nzamba fungolo miso molimo ndeko na ngai oleki na wenzo tali biloko mususu to sombaka otali biloko mususu to utilizaka ndeko na ngo regretter ozakuti na posa kuti ya kuliate ozakuti na posa kolata ozakuti na posa okota wenzete mais yango esenga kana mwana na nzambe soki ozokende marcher il faut salaka toujours prière nzamba guider yo ne sika o ya malamu okende ko somba biloko malamu. Et même ceux qui sont préparés avant même de se servir pour écouter dans nzoto na yo mais bien aimé bandana nous kosambela pona tina nango ezala sanctifier na sang Jésus-Christ batu baye bangote ezana ba esprit mususu ekota biso na nzela bilamba oto somba na wenze parce que bilamba nyos touté etongami na monde ya solo bilamba mususu utape na monde wana. Comment expliquer moi ce soit la telamba parti nyos nzoto ezomonana eza bilamba ba antichrist. Balobi nzota moi c'est ça sacré mais bilamba oyo moi c'est alati ozomona pena ki abandi awasukiao eza bilamba ba antichrist et le lozo ça la passe même habillé comme kota tina église même habillé comme kota nesika oze santo ndeko nanga et puis soko tuni mutazo ebiso ke no nzamba talaka motema nzamba talaka bilamba te mais na koyebiso eloko moko Bible zolo bana biso que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc makamu nyonso to salaka na physique boy to méditer ngo na mutema lelo ifona lata veste lelo fona lata boy lelo fona lata crêpe lelo fona lata chaussure lelo fona lata boy mais bien aimé uta na mutema ko lo bateke nzamba talaka kaka mutema mais bazolo baboy mutu aza scandale pona batu mususu nzamba ko scandaliser tangu yo lataka combien de personnes yo sumukisaka tala penzoto yo zanango tala tayo zana corpulence zanango tango yo lega combien de personnes yo sumukisaka par rapport à bilamba wana mais yeba yango plus ba sumuka ezo retomber sur yo. Donc en quelque sorte yo pose antichrist parce que zolonga la na présence en Nzambe tango yo koti na église yango poko ko vanda ka singo za remarquable o Mathieu kiti nyonso na ni po ba tirika attention na yo combien de personnes oyo yo longo na présence en Nzambe olobi nzamba talaka motema nzamba talaka bilamba te motema soki bongi nde libanda pe ko bonga donc muto oyo libanda za malamu te motema pe bonga te okoloba nanga te ke soki o dessiner nzoto sali onyo so sali na biloko no nyonso tu yo mwasi o che mais bien aimé te e uti na motema eza en 20 ba antichrist baza kati na biso mais Bible bezolo bake baza pembe na biso mais baza ya biso te baza pembe na biso me baza ya biso te
famille oyo botama eza famille ba antichrist. Ko kansati ke ko regretter te ke pona no botama na famille na te. Nzambe pe abimisa yo na famille wana pour porter pe lumière na famille wana. Peut-être na nzela na yo ndio ko délivrer famille wana. Ko regretter ka te pona famille oyo botami. Ko regretter ka te pona libota oyo bimeli. Ko regretter ka te pona mboko oyo outa. Nzamba bimiso na mboko wana pamba te. Nzamba bimiso na famille na pamba te. A bimiso po yo porter lumière kati na libota wana. Combien de personnes yo ont négligé? Combien de personnes ba osumuka pona yo? Combien de personnes ba okufa pona yo? Bantikristo bazana ndakuno na famille na yo, na société na mino, na église na mino. Zo pe charge à rebonde la pona bandeko. Parce que lobi que était talibango et talinga été. Souviens-toi que lobi oppose à la pécheur. Souviens-toi que lobi oppose à comme taba débauche. Mais bien aimé, et dans la antichrist c'est soupe to portable somoko na nzoto. Biso moko to portable antichrist o to benga ba péché chéri ozwango vandi sango kat na yo okoka même pas kozwa mokano ya ko bimisa yango. Et vandi kat na biso. Eza ebele to ko tanga ngo lelo te. Eza tellement ebele. Oza molango masanga. Eza antichrist kat na yo. Parce que longola yo na présence nzambe. Oza mutumo lingi polygamie. Eza antichrist kat no parce que longola na présence nzambe. Chasseur ya basi ya bato. Olinko tika basi ya bato te. Do yo basi yo mona ya malamu ka o ya lati non. Moi ça mutu nde moi yo ça il a suivi. Buto lokola moy. Ata yebiso ndeni ke na za mbali na ngai. Motika kaka te. Yo pe mobali o moni ya bien ya kozwa na vie kaka mbali ya moninga. Mais bien aimé, to tuna ka question. Yo oyo zo sala acte ya bongo. Siko zwa ke moi si wana yo siko za ndako alibala zo bundisa. To pe azwi mobali na yo kolobani pona moi si pona mutu abongo. To pe yo mobali olanda ka basi abatu. Moi si no ndako alibala eke bazolanda ye pa mobali mususu yo kolobani. Na esprit yo za nango koko boma mututi. Mais ce que tant yo zolanda muninga sala nini? Te makamsutu avant que tu même total makambu ya nzambe, total la Bible, total la pena bo moto nanu, conscience na biso pe salaka. Ozape antichrist quelque part, tant que ça trouble na famille abatu, tant que ça trouble na libala batu. Mais bien aimé, ce que salaka acte ya bongo, ou bien ce que salaka ngo, repens-toi, senga pardon. Senga pardon. Tozana tant o te ko ça ba trouble na ba famille abatu. Tozana tant o te ko ça trouble na mibali abatu to pe na basi abatu. Nzambe na bonzambe na ye akela mutu na mwasi na ye mutu na mbali na ye quel que soit le temps et loko zo bomba biso ezanini age na ngai nzamba talaka agité nzamba talaka agité nzamba talaka disposition ya cœur ya mutu nzamba talaka kondima ya mutu nzamba talaka lo lenge mutu azo considérer ye ndelo lengo nzamba saila ka mutu. Mais bien aimé, tous les gens qui en considération, antichrist aye déjà, baye belé, baza partout. Et si quand nous y a antichrist azati, et si quand nous y a antichrist azati, ils sont là parmi nous. Mais mettre ça en tête que baza ya bisoti. Bible zolo ban psaume premier, on va premier verset na 6e verset. Balobi est l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Alobi avanda quand même pas na bango esengo na mutu ya bongo pona ni balobi esengo na mutu wana parce que aza mutu oyo et Bible est souligné balobi esengo na pourquoi parce que de temps à autre a trouvaka plaisir na kotanga Bible. Donc plaisir na demeure na isa Bible bilei na isa Bible c'est pas en vain. Vous imaginez Josué bazo pese ningisa balobi Josué que ce livre de la loi ne se loin même pas de ta bouche. Médite-la chaque jour, jour et nuit. Yopo landaka mate ya chaque jour, jour et nuit. Mais pourquoi je change te? Josué ba ibisa ki atanga livre à mibeko. Mais yo kutu, Josué kutu ba ibisa ki atanga parfois zo ki explication te. Mais yo ba sali nzambe bazo persona explication, ozo changer te pona nini. To bengo antichrist. Bazo peso be exemple nyonso na ya vie. Mais ozo changer te to bengo antichrist. Saisir l'opportunité tango ba sali nzambe bazo leka. Okolobate ko yoka kiti. Okolobakate o monakite. Na yebisi yoke de Genèse Apocalypse. Problème non nini na Bible ezate. Likamu nini zo préoccupé na Bible ezate. Bato yo sola na bango ka bato ba pesa conseil libanda Bible. Bato yo se kurto na bango ka bato yo ba benga mikaka bato moko ya libanda. Tiende kunanga. Changer pe mode de vie. Pe mo yo zo pe mela wana. Nzamba peso yo fele. Mais en retour ko pesa nzambe noni. Mais bien aimé,
Nakoko banda lelo ti lobi. Nakoko banda lelo ti butu. Nyonso ko pesa yo na opesa yo. Mais bien aimé, ceux qui mutema no échanger te ya passi. Mais yeba yango ki mukilio yo. Toza ba passager. Bible zoloba nous sommes des pèlerins. Bible zoloba nous sommes dans ce monde mais pas de ce monde. Yo soki ozwi mukilo komisa yango ya yo. Yo soki ozwi mukilo 24 na yo, oza ami ya antichrist. Okozalaka corrompu. Okozala toujours corrompu. Yango moni ba antichrist msuba ko église manque ya foi ba pasteur ba komo simba kisi pour sala miracle. Ba pasteur ba komo simba kisi pour bikisa. Mais Bible zoloba na biso ke Jésus Christ alobi ke pouvoir o tata pesa ya pesi biso yango. Ba to ba bosani phrase wana ki ba pesa biso pouvoir ba pasteur ba komo simba kisi pour ba bikisa ba tout. Te oza ya nzambe te. Oza ya nzambe te. Yango me bien aimé na mukeo to kaboli na yo lelo soko chango na misala nzamba ko pambola yo yeba ko tambola na ekengi na mukilo eza déjà corrompu. Soko tali gauche à droite baza ebele. Concentre-toi na Jésus-Christ. Même na katanda kuno kuta na ba persécution. Même la libando kuta nango mi okokima ngote parce que za na mukilo yo. Mais solution ko kima ngoza nini? Zalaka na vie à prière. Yeba ko se sanctifier, yeba ko s'abstenir na mabe. À ce moment là makambwana nyonso okolonga ngoti ekolonga yoti parce que yoza na pouvoir likolo na yango yoza na autorité likolo na yango Luc 10:19 balobi na bisonini tokotambola tokonyata likolo na yango meko sala bisolo ko mokoti na mukanda ya Jean chapitre 1 verset 12 balobi na biso na ba nyonso bayambi Christ comme Seigneur. Jésus-Christ apesi bango pouvoir ya kokoma bana na Nzambe. Na ba nyonso bandimeli ye. Na ba nyonso ba mi pesi na ye. Apesi bango pouvoir. Pouvoir toza na ngome tozo céder na antichrist pona nini? Tozo céder na caprice mukili pona nini? Ndeko nanga acte 16:16. Balobi azaki na molimo ya Python. Aloba ki nyonso akokai koloba. Mais na suka nango ba détecter que non aza parmi biso mais aza ya bisote. Ba oyo nyos tout okutana na baonke bazaya yo. Ba oyo nyos tout ozara na baonke bazaya yo. Détrompe-toi. Oyo azaya yo eza Nzambe. Jésus-Christ kati na yo. Yeba ko bondela, yeba ko s'abstenir na mabe, yeba ko tala nanyo zo sola na nanyo yo kangami na ye. Nanyo sangana na ye. Okoyeba ko tambola pe oyeba ko mikebisa. Mais bien aimé, na mukoto pesio lelo chango na misala Nzamba ko pambola yo. Numéro to chaka na se mais bien aimé. Eza pona ba suggestion, eza pona ba question, eza pona prière, eza pona conseil. Oyo moni ko sepeli nango numéro eza na se, okoyiko benga poto sala prière. Soko za na question koyiko poser parce que to sala ka to sirvolaka. Mate eza mulai mais temps eza muke to sirvolaka. De suite to solo ngona mozindo to ko solo les ebele. Soki obengi to ko solo la, to ko sala pe prière ensemble. Nzambe apambola bino, Nzambe pe apambola ndeko Baruze Sayo, oya sunga kibiso na bilili, na sima ya coordination ya ndeko na biso, Vincent Penzamba pambola libota nyonso ya bana na Nzambe sika bozwami, ngolu na Nzambe, pema na Nzambe ezala likolo na bino na kombo na Yesu Kristo. Ce que mes yeux peuvent regarder et mes oreilles écouter n'est rien à comparer de ce que mon cœur peut éprouver. Zonga. Zonga. Petit B 27 Jules Bam Bill Bash de l'or Kadima Esalaki baka puise ya kibo mwasi Matanda amigo lasa mwasi nyonso alingaka balinga ye adekame mokoso jena mokudile mwasi nyonso alingaka babondela ye zonga nalingaki yo Dona kuna McDonald zonga nalingaki yo Papi Chitenge Eric Ndami nayebi kinga moto na bandaki yo mona mulimbisanga place oyo oza nango na motema ekoka lisusu te na moto mosusu
nalingaki yo Kevin Kayembe, James zonga, c'est toi mon désir, plaisir. Sandra Kapena, Chelicia Kaneba, Skola Mbanga, Nathalie Koupa. Est-ce que motema ezali eloko bapesaka na moto nyonso? Est-ce que bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya? Nalingaki yo zonga, nalingaki yo. MM Marius Munga, Chescool Bonienga, Étoile du Berger Raga FM, Boyoka Chamberlain, Lava dernier de Descenda. Peace and love, Congo man, check ça. Allez Djendindi, Servo moteur à Masolango, Lisa Biatalo. Bassi Mboui, ingénieur. Peu importe mes caprices, mais je sais toujours quand même de t'exprimer mon amour avec toi. Par la confiance et regard, et par les silences qui traduit toute affection que je ressens pour toi. Francis Kankonde, Nalingaki yo, Dadi Kambala, na Tapi Rouge, zonga, c'est toi mon désir, plaisir. Moni Production, Chris Production, Joka Kabengele, Est-ce que motema DJ Frank, ezali eloko DJ Malik, bapesaka DJ na moto Phantom, nyonso? Est-ce que bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya? Tonton Chapeau d'amour, Nalingaki yo zonga, nalingaki yo. Laura Tendance, Hélène Kalema, Mami Ilela, Ariette Kajima, Pidi Kosi Méchant, Chacho Mayase, Patricia Boubou, Fanny Kaumba, Yoyebi, Chéri Diawa, Gaspard Love, Marilyn Kankonde, Fils Ngeleza, Odon Miguel, Kams Kamali, Papa na Mervedi, Motema ya Chidete, Luonda, Ebo Maître Kasavubu, Maître Kibisa, Bogos, Melvis. Na motema na ngai ozali zonga 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 Jean-Marie Matanda, Kaleste Kalenda Junior Musuku, olingo nango okei wapitongelanga wanga wa motema ata matata na makambo nyonso babongisaka wilikunza. Mfala comme basi na motema na butu kokanisa na noto selongi na yo. Fanny Kiala, Fondation Congolo, chez Nzala Nzala, les grands comédiens, Big Loura, Flora Matanda, Académie des Beaux-Arts, Banaïna, USK, Bana Campus, na Bana Moucheto. Ce que mes yeux peuvent regarder et mes oreilles écouter n'est rien à comparer de ce que mon cœur peut éprouver. Zonga,
Zonga BTB Vincent Chilesi Bambo Bill Bash Delor Kadima esalaki bakaprice ya kibomwasi Mwasi Matanda Amigo Lase mwasi nyonso alingaka balinga ye Adekame mokoso jena mokudile mwasi nyonso alingaka babondela ye Zonga nalingaki yo Dona Kuna McDonald Zonga nalingaki yo Papi Chitenge Eric Ndami nayebi kinga moto na bandaki yo mona mulimbisanga place oyo oza nango na motema ekoka lisusu te na moto mosusu nalingaki yo Kevin Kayembe James Zonga c'est toi mon désir plaisir Sandra Kapena Chilicia Kaneba Skola Mbanga Nathalie Kupa eske motema ezali eloko bapesaka na moto nyonso eske bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya nalingaki yo Zonga nalingaki yo MM Marius Munga Jespoul Boninga Étoile du Berger Raga FM Boyoka Chamberlain Lava dernier de descendant Peace and love Congo man check ça Ane Djengimbi Servo moteur à Masolamo Lisa Biatalo Passy Mbouyi Ingénieur peu importe mes caprices mais je sais toujours quand même de t'exprimer mon amour avec toi par la confiance et regard et par le silence qui traduit toute affection que je ressens pour toi Francis Kankonde nalingaki yo Dadi Dikambala Tapis rouge Zonga c'est toi mon désir plaisir Moni Production Chris Production Joka Kabengele eske motema DJ Frank ezali eloko DJ Malik bapesaka DJ na moto Phantom nyonso eske bolingo ezali santima oyo moto akoki koboya Tonton Chapo d'amour nalingaki yo Zonga nalingaki yo Laura Tandas Hélène Kalema Mami Ilela Arlette Kashima Bidi Kosti Méchant Chacho Mayase Patricia Aboukou Bani Kaumba Yoyebi Chéri Diawa Gaspard Love Marilyn Kankonde Fils Ngeleza Odon Miguel Kams Kamali Papa na Miakwedi Motema ya JDT Luwonda Ebo Maître Kasavuki Maître Kibisa Bogoso Elvis na motema na ngai ozali zonga Jean-Marie Matanda Alès
na moke wakitongelanga wanga wa motema ata matata na makambo nyonso babungisaka Wili tuza Mfala koma na butu kokanisa na noto selongi na yo Evani Kiala Fondation Congolo chez Nzala Nzala les grands comédiens Big Lourd Flora Matanda Académie des Beaux-Arts Banaïna USK Bana Campus na Bana Musheto